Likambu ya kokamwa bandeko tokende bongo na mboka Gabon epai wapi triomphe salamaki coup d'état militaire salamaki population et acclamé ya sarabino soso pe bazanga mboka te ba congolais bazali kuna ebele likambu na kwesa bino sikala beko kamu sabino bakangaki ba congolais côté ya frontière ya océan. Alors ba salaki ba prison tangu ba bimi misu bazaki na maladi bozomo na bango wana kasi bakei bongo na ambassade kambu sibiso ba congolais ba komi na kati ambassade azoko senga bande komisi ya libanda baya kosunga bango pona balesa bande ko wana kuna kambu singa ambassade azosenga don epa ba congolais musu ya libanda o wa zimboka na biso bandeko oyo bapesi mbela bango moko boyoka bango depuis Gabon boyoka bona ozana iloba moko na bandeko nanga baza awa ntuka basoutenir biso basunga biso botika biso te vraiment ndenga bozomona ngande naza ya minya koloba eza te bosungaka biso po tozonga esika towuti. Merci vraiment. Tolobaki na bino botelaki première partie ya papa ya 63 ans papa indépendance fils à maman oyo papa ya mukolo abebisaki ba nièce na ye abane ko abise na ba nièce na ye esukaki esika wapi oyo na lisoye betemaki ndeko wana oya asalaki kaka na bilamba tango akimaki atikaki camarade na ye akeno continuer chantier suite nango bokolanda yango na émission ya lelo bana Djobour, bana Dirban, bana Cape Town, bana Paris, bana Bruxelles, Angola, Kinshasa, monde entier, Afrique, Mobimba. Babito s'abonner massivement na Lokole TV. Webi Lokole, tanga kara na village ya iso likambo na mboka baole lisa. Ngiri Lokole. Mokonza mboka na meeting ya koloba. Na ebisi bino pona ba vidéo du jour na bino, pona ba théâtre, pona ba émission na bino, pona information ya mboka na biso communauté congolaise union sope Afrique. Yana Lokole TV. Sanga plaisir. Allez, téléphone na yo. Kota na YouTube. Kota comment Lokole TV. Allez s'abonner. Fina Moussapi. Toini. Bisous. Bye. Radio Lokole TV à fiston. Tous s'abonner massivement. C'est validé. Mobali mbinga na mwina ngolo aboya hydroquinone. Soki ezotambola ba chéri bazokoya mayanga. Na retrouver douce tendresse affection epana yo. Nasalelo nini pondi makena kupendaka sana. Shita kwacha pelende wenjo. Pour l'habillement des classes de vos enfants, pour l'élégance de vos enfants, désormais, visitez le magasin Little People Shop chez Mama Charlotte Caputo. Little People Shop chez Mama Charlotte Caputo, l'habilleur officiel de vos enfants. Awa et pas Mama Charlotte. Moi namboka, bon monake, ba namboka, congolaise, tala biloko ya kosala, et pas bapaya. Acheli biso bilamba. Banda de 0 à 3 mois, yango yo. Soto yawa de 6 à 9 mois. Toke wana de 9 à 12 ans. Toza na nyonso. Bana mibali na bana basi. Soto yawa. Omoni oya bana basi. Ndenge mwana zo putsana. Toza lokola wato yene 8 ans ti komata. Yango yawa. Koto yo ndi makambo. Mwana zo bimondire ministre. Ya bataille nyoso yango ba Samuel ba Chuchu yango yo Afrika la tsabana oyine to mutaka elengi tana ba fest bana mwana bimi na fete batu ba komobanga soko lingo somba biloko yo omonike olingo sepelisa mwana na yo ko déplacer na yo te okotika na internet okomona adresse na biso yango wana. Little People Shop chez Mama Charlotte Caputo. Adresse Edenval, Greenstone Shopping Center, shop numéro L119. Téléphone 011 52 46 366. À Jamestown, nous sommes sur Meyer Street 183. Jamestown Town, Johannesburg, shop numéro 5. Téléphone 082 324 85 22. Place nyonso zali benga biso kotaka ligne benga biso teotiko bilamba tina ndako. Little People Shop tozana bilamba ya bana ya qualité olingi osomba kota na website na biso retrouver biso na Facebook
toza online pe soko osoma partout na Afrique to délivrer bino na ba courrier na biso préférence ya malamu ya original. Donc, c'est la livraison à domicile. Little People Shop met à votre disposition l'achat en ligne. Allez sur Tekelote, tapez Little People Shop. Choisissez l'article de votre choix. Il vous sera délivré jusque chez vous à la maison. Mais aussi, allez sur Zando, tapez Little People Shop. Choisissez l'article de votre choix. On va vous le délivrer jusque chez vous à la maison. Visitez notre Facebook page, Little People Shop. Little People Shop, ya biso moko. Little People Shop, ya bana mboka. Mbote na bino bandeko balandi ya radio lokole télévision bisika nyos tubuzwami. Merci na confiance et fidélité bo pesaka na programme oyo radio lokole masolo et pa wapi tokuta na kapona kobeta masolo ya makambo zali koleka bongo na communauté na biso africaine en général, particulièrement ya biso batu ya mangala partout le côté na biso, oza na Gabon, oza na Côte d'Ivoire, oza na Israël, oza na Égypte. Voilà, tikato pesa mbote pa ya Eric Shimanuka na Barcelone na Espagne, mwana mobali oyo azotombola bendele na biso na mboka ya bapaya. Na isa rabino chaque fois mboka na mboka sana ba prêtre nango. So ke yibon na Espagne na Barcelone, okomona Congolais oyo azolongola biso soni kuna na niveau ya Barcelone, Eric Shimanuka. Comme Eric Shimanuka na bengi combien de fois? 3 fois. Talaka tata Sedek abengo pedadoki 3 fois. Eric Shimanuka. Eric Shimanuka. Est-ce que vous commis yaya kanga komboana Eric Shimanuka. Commis c'est que bien on est ensemble. Yamboto bandani na ba chaque fois de kobo sponsor na biso officiel Michael Josh bandeko Michael Josh congolais oyo tombo na bendele ya mboka na biso na mboka États-Unis d'Amérique. Yaya na yebi ba Congo balinga forme trop linga en coma nkomo la taka trop olingi komat okomi sikona taka nini tika grifa bapaya la taka mwana mboka Michael Josh okomi ba ka mutu ya mbongo na montre tala ba montre boy ya Michael Josh okomi c'est que bien voilà yaya yambo totika la oyo ka to landa lisolo oyo to beteki ya papa oncle Coco il y a 63 ans to benga papa indépendance fils à maman. Ye monga na 63 ans, maman na banga na 80 kingandi. Oya bande ko abuser, azoko konde ko abuser na ba nièce na ye. Nièce a liboso et pesa ki mbilinga église ko délivrer, ya imbale ya boy, ya misa tout mwana ya 23 ans, oya zana yesu mikolo ya boko ka lisolo. To linga ba na première partie, on a ce deuxième partie au Borolanda, eza somo et ko leli sabino. Je crois vous avez remarqué ngongo na biso ya libre la mouté mais on est là ndenge to mesala kaka na bino il faut to solaka et ça bongo komi c'est que bien Eric Shimanuka komi na Barcelone Espagne c'est que bien Eric on est ensemble joie ngwata 1000 fois Eric Shimanuka donc venez fali para sentir para boy fali para leli para boy ngai para Eric Shimanuka yaya toleka oleki para boy oya ngai c'est que bien komi yo pesa lokola Eric Shimanuka na Barcelone comment on est qui m'a soutenu au combien est-ce qu'on sentir Zozo double aigle sentir to rappel à sango voilà au côté na site ya Michael Josh Bandeko au premier article moko au sombi online et ko combattre pas suzali est-ce que commis c'est que bien tokende malaboko na Gabon et pa wapi bakangi ba congolais pesi passe ya kosakana te ba congolais ba kangi na frontière océan ngai pe pesi nga mutu ko so la frontière océan ndenge nini bakende ko sa nini na frontière océan on ne sait pas mais bakangi ba congolais tout le monde radio le collé c'est-à-dire télévision communautaire et si ka pe tous les mutu ya ka information na ye bandeko ba benge kamwisi bandeko tango bandeko ba bimi na prison ba kena ambassade to ebité soki ambassade mtekele ko zo bango ambassade na biso na Gabon to ba déjà vont faire ambassade on ne sait pas mais lupango obo na bandeko bali wana ezali lupango ya ambassade na biso ya Congo démocratique na Gabon na Libreville ba somba yango à l'époque Mobutu siko comme ici biso papa ambassadeur oza censé papa ya biso kuna Gabon ora ya babato aluka ba abri baza ba prisonnier libéré moi moyen ba vivre ya lobi akokite azoko senga aide na ba congolais ya libanda ba ya kosoba ndeko na bango ngai pesi ngai mutu ko so ba ndeko ba comprendre te mais comment est-ce que ambassade ya lokola pa na biso
au lieu d'être papa ambassadeur, en fait, ambassade en général, parce qu'on n'a pas pu parler avec l'ambassadeur Bohimé, Bandeko Baolo, Babango Kabango, Basana Kati ambassade. Au lieu de l'ukata moyen, Batenalier, Bazon Sabandeko Congo peut-être, Namboka, mais Baosenga ba aide, Baile Bandeko ba Boulangeti, Baile Bandeko ba Mbetu, Babloka au lieu. Est-ce que l'ambassadeur est incapable? Il y a Gossomba Bandeko ba compatriote. Moi Mbetu Yarolala, et puis si passe, ba Congolais à Gabon, ba Leli Bandeko. Ba pesi cri d'alarme et puis comme c'est de côté la image wa bazana kati ambassade ba oli ali pe kauka na mai et atabino moko vraiment et puis si passe ya bakambu ya boye et puis si passe bakambu ya boye bino moko bola nanu image oyo et bon tozonga. Bonjour bandeko donc bandeko vieux dago alubela ki na vidéo ba pêcheur ba kanga na mayumba ba bimi. Mais vraiment, la condition, talanet indeko, vraiment c'est triste à voir quoi. Donc, tous en amité, mais vraiment, il y a Kosunga Bandeko, auto bimara à Lilo, donc moko a libéré qui non. Donc, bango, vraiment, je touche du doigt sur place. Vraiment, c'est triste, c'est une réalité vraiment, c'est triste à voir. Donc, tout quand amité maté. Moi et l'autre, moi quelque chose, tout son bandeko. S'il faut taranet basundoli bango normalement il fallait bazung ça bango ba place bakangela et bango mais basundoli bango ka boye donc charge news to eza pas vieux dago. Donc vraiment tous a bomoko, tout son bandeko. Merci vraiment. Ouais ndeko, oza moi liloba. Bon, na oza na liloba moko na bandeko na baza awa en tout cas ba soutenir biso, basunga biso. Otika biso te vraiment ndenga bozomona ngande naza ya minya kolobeza te bosunga biso poto zonga esika to wuti. Merci vraiment. Ouais. Ndeko. Bon, to senga bandeko na biso ba Congolais to sa awa. En tout cas ba soutenir biso batika biso te parce que souffrance to tikomona kuna vraiment nzambe le roi salisi pena to bimi boye to ka batika biso te vraiment kutu basala ta mo effort pour to zonga ta to kuta ba na susu bon ngai kombo na ngai Jordi Mvingu bakawanga na mayumba na sa Congolais RDC na osenga bandeko toza awa bosunga biso bosala sacrifice ya ko aider biso to zonga esika tozala ki nzamba ko pambola bino plus na lisungi bosala biso. OK, merci. Kokata tena. Na pena loka. En tout cas mbote na communauté congolaise nyonso baza na Gabon. Na kanisi bomoni bandeko la biso yo ba auto du malelo prison. Donc surtout pour na moko kaya moko ezo senga vraiment que non azwa ba soins rapidement. Na bandeko baza ba docteur ba infirmier o baza na ba clinique botala na kaya bandeko la biso. En tout cas bazana no epananga en attendant na zoze la président Fidel Bongo abinanga zoya soki aye nde to yeba nde to sala parce que ngana ko garder bango surtout na déjà na moko na zoki déjà ça fait au moins 4 jours mardi abimaki boba oyo babimi lelo babenga na tongo oyo ko zobande ko na ngana ocha bango wapi donc vraiment to senga na bande ko nyos ndenge ba o moko bazoya moi eloko ezali batiki en tout cas to féliciter bino to remercier bino bosala tout boya boya okutana na bango ata soki eloko ezate mais quand même ba mona ke ba ndeko so ba congolais bazali awa ba yambi biso e kosala bien na suki wana ciao. OK. Obo mesano bandeko ya Gabon batel biso ba audio ba bengi na radio lokole papa Fiston awa na Gabon tolanda kayo makasi lobela biso likambu oyo pona ambassadeur ayo kayango ambassadeur na biso na Congo démocratique na Gabon batala kayo peut-être maman ambassadeur akoyoka mawa pona asunga bandeko yo pasi ya kosakana te yoka ba audio bandeko batindeli biso tolanda bango. Bonjour monsieur Fiston Pelende. Bon, biso tozana Gabon na uto tindela yo ba vidéo baninga ba uto sala ba filmer ba toano moni ndengo landi ba message donc bakangaki bango na frontière na kati océan ya Gabon de bakotaka prison ba bimaki mais awa na Gabon awa ambassadeur asala kiloko moko te tala ba compatriote nde ba uto bimandenge wana e bonge ambassadeur zota soina bango emeka kozongisa bango esika ba utaki to na pays ou bien bazwa ba soina bango yo moko nde bato bazokolela donc eloko moko te
ambassadeur ya Gabon ezosala eloko moko te mpona bapeuple congolais. Merci. On a ngana lo bayango wana. Donc mingi akolobi eza te mais yo moko olanda ba video oyoka ndenge bato balobi na ba message mosusu na woto tinda ndenge bato oyo bazoko koloba mpona kocritiquer ambassade. Vraiment ba congolais eza passe mingi na étranger. Ok, merci. Bonne journée. Voilà. Je crois que ndeko ndenga lobi mais sika ba to kotiela yo oyoka ba congolais ya Gabon ndenge bali kolela bapesi cri d'alarme pour bandeko bango oyo bakangaki babimi boki bandeko wana yoka siko réaction ba congolais na Gabon landa. Allô, oui, bonsoir bandeko ya Union fait la force. Nazali membre ya Union fait la force. Soki nazoko loba na pokwa lelo c'est juste na intervenir à propos ya bandeko oyo babimi na prison. Eza na koyoka oyo bandeko bazoloba. Mais entre-temps bandeko oyo baza na kati ya ambassade ya RDC na Gabon. Ambassade ya RDC na Gabon. Donc biso ba congolais ya RDC soki tozwi problème tokokima na kati ya ambassade pour que ambassade a intervenir. Mais soki ambassade azali incapable ya kosomba bakisi ya bandeko oyo bauti na prison. Soki ambassade eza azali baza incapable ya kosomba ne fiske réchaud ya 10 000 francs. Soki ambassade ezali incapable ya kosomba ne fiske matela ya 20 quelque ou soit 30 000 francs pour na bandeko. Eza pasi pe mawa. Tomonaka na ba ambassade mosusu tindenge ke ba intervenaka na bandeko oyo na bana na bango ya mboka. Hein? Pourquoi R2C est toujours incapable na nyonso? Ba carte consulaire toza plus cher. Carte de séjour est plus cher. N'a pas intervenir eza toujours passe. Mais à quoi sert ambassade na Gabon? À quoi sert? Entre-temps, bazawana à chaque fois qu'il y a 15 000 francs pour la carte consulaire. Presque 1 million pour la carte de séjour. Ambassade, tout se plaignant plusieurs fois, ambassade de ça là de l'autre côté. Na bandeko bauti prison, ambassade de Zokokane fiske kosala intervention te. Mais entre-temps, na kati ya Libreville, Gabon, ambassade na biso foute la kate eza na place ya bango moko basomba. Oyo Mobutu atika. Mais pourquoi ambassade na biso eza incapable ya kozwa soin ya ba patriote na ye? Oyo bandeko bazoko senga ba aide na ba bandeko basunga bango. Nyonso wana ambassade ko salango. Ndenge to monaka na ba mboka mosusu ambassade salaka na bandeko na bango ya mboka, na bana ya mboka. Pourquoi pas ambassade ya RDC esala yango? Eza pasi pe mawa bandeko na ngai. Eza pasi pe mawa. Soki bandeko wana bazangi ne fiske bakisi, bazangi ebiloka kolia, bazo senga aide. Mais eza pasi. Eza pasi. Eza makambo ya soni. Eza makambo ya soni. Ambassade ya RDC, mboka munene lokola RDC, baza incapable ya kosunga ba patriote na ye. Eza pasi bandeko. Eza pasi. Vraiment eza pasi. Bolimbisa na ndenge na zoloba mais sali pasi, esali pasi. Hein? Voilà. Je crois que les compatriotes Oyo
na Gabon na Libreville ndenga leli bandeko wana bakanga bon na frontière côté océan na yebite balinga bakende wapi on n'a pas de précision mais ndenga za cri d'alarme lupango bomoni wana obazala kati wana obazolia lipa ya pamba e kauka na mai eza lupanga ambassade ya biso il paraît ya biso pesa information kaka ndenge ba pesi biso est-ce que komi na yebite sikabwe to sala SOS pona bango to ndenge nini tango ndeko na oloba ya sa jude ande komoko ba biso ebta otsa bango wapi ambassade il faut organiser papa ambassadeur o na Gabon na Libreville soki kolanda biso to ba service ya media bandeko ba pembele botindela bango balanda biso bosunga bandeko wana alors côté na biso to koloba kabwe soki possibilité ambassade oui to ebiki ambassade ko sala makambe belé ba démarche ba bloquer belé mais loka majeur za ka loyer ba futa kate soki ambassade ils ont fonctionné bien mais quand même ba tenalier ambassade ni asalaka bo sala boluka moyen tout bandeko wana bo sala bango ba tenalier le passeport bazonga na mboka tala lokwa ndeko mswa tali penta mala tala pona indi komi po e baby ya sumana mute esengeli peut-être ba sa na bokoko to na kisa munganga mais to sengi na bino loka liboso boluka moyen ata na hôpital pa munganga basala bandeko oyo e bongo bazonga na mboka o to lobaki te to lobi est-ce que bokomi c'est que bien oyo ezali émission ya éveil ya conscience ya na ba ile to loba mingi te bandeko lobby botalaki émission oyo ya papa ya 63 ans papa indépendance botala na première partie na ngonde zalaka to beta première partie oyo abota mundele mwasi mutu mwindu yemoko mutu mwindu abotaki mundele boyebi circonstance nini abotaki mundele to laksa bino misali bosoki landa kuna kasi deuxième partie oyo totelaki bino botalaki yango mais sukaki quelque part histoire de mona kende sikaki quelque part papa na tonga immeuble na ngalema soki na binza na ipen so na ipen je crois que quelque chose comme ça ipen wana ndako wana soka tio responsable yo il faut kufa kaka alia lek na ya mwasi o avec au test de l'air auto beta ki solo ayuka mutu pasa ngai soka kitoka voyager ki lundi ayo dimanche ayo ko songa lundi mardi a permis pas que non voyager ki lundi ayaki lundi a permis mardi pas que sous mercredi quelque chose comme ça mais mutu passe ba di ko sala ya ba di ko piko na suki a piqué crise a sala pipi na bilamba a sala kaka na bilamba ba ko na hôpital akufa ezawana alors ndenge kataki na nzela ba di ko ba réclamer belé suite nango zali wapi alors to préférer lelo to pesa bino partenaire ngo etikala ki wana suite nango mais pona ko ima pona ko aider ba susu peut-être ba tala ki première partie te to bandeli bino ango bokota la histoire ndenge bandeli ti na suka nango ndenge ye papa wana oncle il y a 63 ans azoko mana nièce na ya 23 ans jeune fille pesi passe vient zao bisolo o ko lelisa yo ndeko vous comprenez na tonga lelo ko lela ba papa bo serrer ba ceinture ba maman bo serrer ba ceinture parce que bisolo oyo e ko lelisa e ko pesa kanda et que révolter bino bo sana te to betaka masolo awa pona ko nuire te mais pona ko sunga kaka bokomi hein c'est que bien voilà landa lisolo oyo ya papa ya 63 ans oyo azo abusé na ba nièce na ye to landa lisolo to ko betela yo ndeko to esa que déjà oyo la deuxième partie to ko betela lisolo ya fils à maman papa oyo ya France na Paris oyo afanda ka bongo na Saint-Geneviève du Bois makambo oyo salaki oyo balaka basi apesa ka doki mais yemoka botaka te après makambo nyonso tu wana tango bakimiye basali bakosala mwasa ki kozwa guitariste ya weranson soliste konso atikale bongo gambara a se décider sikoyo azonga bongo na famille alors ye esa ke bino bandeli na partie numéro 1 azalaki bongo na mwasi ya mundele baboyanaka na esa ki bino place na ki famille o azali famille o yebani baza presque bango nyos na poto baza ebe na poto siko o grand frère na bango oyo azali bongo na 63 ans mbula mo na indépendance ya Congo azali na 1960 azala ba 63 ans mais maman oya boti bango nyonso tout maman azala ba 80 kingani mais maman bengaka ye fils à maman tala mwana 3 ans mais abenga fils à maman maman na bango côté la kaye makasi ko leka bande comme susu siko likambo e la famille ezo pesa mbutu bande ko na ye bato linga ko yebisa maman makambo ante po maman ko côté la ye
Ils ont besoin de tout que soit. Ils ont besoin de conseils na bino pour awa. Ba papa ya boania bazalaka, ba maman ya boania bazalaka, ba ya boania bazalaka. Ya. Tous mettre les solo pour la nuire té, mais pour la peine que rayo ko talisa yo makabele na famille. Faut zaka vigilant. Balobaka ngona lo poto. La claire élégance n'est pas la sorcellerie. Misu makasi ndokite. Yaya, ogomona mwana na yo kangamba mingi, wana noko na bango, wana noko na ye. Nani biya salaka attention keba. Est-ce que okomi mukleza mabe déjà. Ozali émission éveil à conscience, tozaka ko peni yo. Ndeko mobali oyo azaki na bambongo, to bani akota ba cherche occulte na poto, toni on ne sait pas, mais ye abana ko tonga immeuble moko boy na mbinza, voilà, na mbinza. Avant wana famille oyo avant ba ke ne poto bango surtout basala bisika ya bien na esa gibino basere mususu basala na bangwanda basere mususu basala ba ozakaf ba de mususu ba OCC moko na bango isole bandi azalaki pilote pardon azalaki hôtesse de l'air, une très jolie dame ya sorti le photo na oyo okondimate azalaki hôtesse de l'air à voyagaka l'accompagnement de la place, tout autant comme accompagnement. Alors, il y avait un jour, hier, nous avons hôtesse de l'air, grand frère na poto, abane kotonga immeuble moko na binza. Alors, tant que ça, azwa qui responsabilité à personne qui passe Rwanda, il y a hôtesse ou atali l'éclair. Est-ce que vous comprenez? Il y a tout autant va combattre mais neto bête dans le solo pour na comprendre. À pèser responsabilité. A servir babisala, a rotino ambongo pana ye, a servir misala puis ebane ko kende bien. Siko tout à coup karaboye, c'est Rwanda lobi ya zaka hôtesse télé à voyager trop. Il y avait un jour, il fallait qu'il a voyagé lundi. Alors, faire voyager lundi, je crois samedi, baké au kangaye souki ya kitoko, bakangi souki très bien. Pour voyager dans la hôtesse de l'air, dans les colocuna, au goût de passager à Mabikondi, toi VIP consort, il faut que ça propre, on ne sait jamais. Au cours de la peine, on bien, c'est pas l'hôtesse aussi, peut les balato, relation, il faut que ça propre. Hôtesse, il y a mon balité, moi aussi, il faut que ça propre. Est-ce qu'il y a commis? Non seulement hôtesse, il y a, et si qu'on salaka, qu'il y a un propre. Ozo que nesika moko interview dans l'ambassade et là on dit au salaka propre propreté et ben daka relation propreté et ben daka babisa kitoko. Est-ce que komi to sur la pembe o komi zozo double aigle komi c'est que bien mbote na yo mama swag on est ensemble. La Suédoise télévision la moni yo mbote na yo bonjour on est ensemble. Akangi souki wana un sorte de samedi dimanche lundi à Kepe voyage ba voyager l'intérieur mardi ba ekozonga tabe ekozonga mardi avant di mardi wana mercredi jeudi il faut voyager parce que au moins 2 voyages par semaine tanga zongi mardi wana mercredi na ngota na zongi souki za ki tok taka botes souke zongala afandi ka mbala moko andiko ba bofungula suki nini bofungula suki nini o suki mukusa suki on dirait mais c'est ça mi tout ba ndiko benda na ye bato ba ya to fungula suki po suki to miki toko boye ngani en tout cas suki ta kito bofungula suki na soka bien te bandiko basi boyebi so kangi suki et que suki bandiko so na mutu boye mne sala ka ba ner mutako kufa kutu azoro bafungula suki bato balinga te yebo ka bandiko bendango abandiko benda so abenda suki wana mercredi pas voyager ce jeudi abandiko benda suki moite amonika mutu ko bende bandiko changer abandiko lemba sikoyo ba famille ya Kazaka la Congo on a ba ki camarade ya bo mwana tango mosusu le kaka bonde ki camarade ya kala ya sikote ya Kazaka ba bien pour la Kazaka ba mona donc on a master o moko boye aka pa la bino pe ba 4 damage pa lié à lali na épée azongi famille wana kala. Alors na kata ndaku na bango bazaki na camarade ya ndeko moko boye ya mwana bango moko akoma ene ko fanda wana atikale presque yemo wana mbali wana tanga moni sœur parfois na kana sœur ko sikoyo asale ko la kangama mo été apporé sikoyo sœur ya bana ko fanda na kombo yo kimanga ko yolo voilà bande ko ya yolo banda première partie ezaka yolo to ko ne yolo na yolo
azui sere ya mwasi wana atena lipeka abima na ndenga sima pake na polyclinique akena ye pendant que memie ndengo wana a sentir mai taraka muta ayoka bien te sikoyo apore akei esala kola ser asali pipi na bilamba soki muta malade okena asali pipi na bilamba busoba ser asali pipi na bilamba akena ye ba na mama na ba kei to ba comme na nzela boye ba ko boye à sentir le kola mai moi poto ça veut dire que ser asali sel na bilamba asali pipi asali sel na bilamba ba comme l'hôpital boye hôtesse akufi quelle beauté ya sur le photo hôtesse wana okondimate akufi pamba ka boye elle n'était pas malade auti voyage bien lundi aye mardi mercredi avant de pas que sous jeudi mbala kaka na tamu ke wana kaka ser akufi mais si ba hôpital non boye ne bembe pesi pasi ya kosakana te yaya keba na batu oyo ba wela kunde bembe muta kufi yo zo lingaka po wiye bembe sa cotisation yo wela ka no ngamo na kosala nyoso osomba cercueil osala boy bon en fait soko na mbongo pour mezate ezala batu so basala ngo bénévole mais soko zo wela pe wela o bosala ko monte ngana kosala nyoso ngamo ko na ndenge nini asande ko na yo moko te muto akufi oui c'est vrai soko tali sur la famille yo muto mona ka mais c'est vrai oko sala na yo nyoso mais ezala teke muta somba te loko te moko somba nene comme suspect to rolando malamu to rolando na moi qu'est-ce que bokomi vous ça malamu te mais ça tout bo comprendre est-ce que komi ya wana ya poto ya France ya Paris ya Saint-Geneviève de Bois a sali mariage mariage a sali babsek no surtout ba kundi e bembe no so ba kundi a sali maramutu a kundi e bembe yoka siko scénario pendant que Bakundi et Bembe nezalaka et Bembe ça 40 jours après 40 jours il faut ça la retraite de Debo Panza c'est rwanda ya kitoko hôtesse na compagnie mo ya munene ya kebe ba regretter ko sakanate abana ota amane ko décorer moi quartier moi avenir c'est na kitoko bimakawana bakara erzai voilà koloba bakari bana ko zoya bakara compagnie aviation ya ko zoyer azo décorer moi avenir ba ça ndenge ba décorer avenir après ça abno moi lukumu tango bakundi ser wana azalaki na mobali te mais abotaki bana misatu oya kufi yaya na obeta lisolo o malembe pona o comprendre yaya pona ko peigner bino na sera bino confiance ne s'occupe pas de contrôle o moni mwana na yo sere na oncle nini bo yaya landela nanu eza ndenge nini moi la mobali sere na tantine ba so pene landela na yo ndenge nini awa to mettre masolo pour repenser te mais pour ko fungolo cerveau ezali émission ya éveil ya conscience est-ce que komi c'est que bien tant ba kundiye jour ali boso bi balé na 40 je pas arrêter de mayaya wana to ser wana bote bana misat na lobi mi balé na mwasi moko mwasi autre thème na histoire na ye tant ba comme na 39e jour bazo ko préparer retrait de débord retrait de day ko panza matanga et ça a fait n'est-ce pas koto bazo la bablo matanga jeune garçon na ye akena ko beta batala ka bala yolo batere ko beta bale kuna ke ko beta bale ba monika simba nini kuna mwana bale cramp nini bazana mo bakena mo l'hôpital nini akangami nini aningo ko beta bale neza kabale zoya akati nzadi mbala moko akwea kangami aina ndaku be likolo vimbi ya dans vide abeti nzadi attirer ballon te abeti na poto te mutabuki ete na bale te mais likolo vimbi nini nzadi wana ka abetaki likolo vimbi likolo vimba ka siko vimba likolo vimba siko vimba likolo vimba siko vimba donc mwana ya sero auto kufa na 39e jour pour 40e jour esa la retraite de day papa fisto ba kenda na ye na hôpital ba comme na hôpital boy ka revimba likolo wana mwana wa jeune garçon akufi dikamni ni boy na zongeli bino mwa sima liwe ya ser na bango wana liwe ya petite sœur ya papa ya indépendance papa 63 ans famille mabona ko peut bien te famille telemaki bakenda ki ko luka ndela ba chaque fois misusu bazara bango impatient ko zela nzambe bazela rajistisa nzambe te bagena ko luka bagena ko luka ba mona ke grand frère na bango wana 63 ans oya bota kate o to beta ki solo oya balaka pesa mikanda pataki sasa wana ye wana
on dit à côté makambo na mikidi kuna na France ye mutaleki sero wana donc yeso ka teo ka o surveiller kuna immeuble na yo na building so za comme to benga ondengo wana o za na binza yo suka na oliwa e ko sila te tile lo immeuble na sila te yo ka li solo ndeko ba mone ki grand frère wana mutaleki ndeko ale serre mangu ba garder ka ngengi mama na bango pe ayebi a garder ka ngengi fils à maman et comme moi suspect moi na mukonde ngwa robenga moi na nganga nini ya yo kali so pour aller passer la besoin de conseil pour ma be côté na famille maman ou te ko kufa d'une manière mystérieuse moi na yepe mobali likolebeli ko vimba akati nzadi ya pamba likolebeli ko vimba ndengo wana akia kufa automatiquement et ça kaka yeto nini ba te ko talisa yeli susu kaka do ale mama musuna mama la kona ko te beli pena biente atondi ta lela mwana na ebite na intention nini baleka ngenge ba famille ba bombika ba baye bate mais famille ba yike yem talaki yaya aile na nefali na mwana yaya siko yaya oya tika oya kufaki wana azaki na bana misatu mibali mibale mwasi moko atikali siko kana mwasi moko na mobali moko ndeko moko mesusu yeka aleki na mama se bele wasko oyo muso avant kende poto azaki na gisasa papa fiston ndenge yaya kufi ba pesinga siko responsabilité ya chantier o ya binza yaya mokili okutana makambu ya na banga kufi pona chantier wana hôtesse akei na ye o wasa leki mutaka ki hôtesse na ye andima ki responsabilité ya otonga immeuble wana ememe na liwa ndeko msuya mobali andimi charge wana poso basa chantier ezaki lupango ngo ba otonga immeuble batonga mo hangar yo fo bana kolala kuna osoma ba ciment osiki ba ciment po ba maçon ba yiba ratebe ba maçon ba yiba ba saka ciment ba okosa yo ezaki 10 sacs comme 5 ne ba teka ba saka ciment alors faut faire un peu servir très bien papa fisto to ngana ki ko fanda kuna vie comme sur bien te na buto to la te bref na la jumo na butu papa fisto na zo ka lokola ba mpuku ba wata mwana na nzoto yaya yo bro na libo zo ka mpuku wata mwana nzoto. Mais c'est quoi ça? Aussi ma mpuku ça, ça mpuku atabi mpuku atambola nga na nzoto telanga mukolo boye et pesa nga somo na sala skaka na bilamba nzamba sala ka jour wana ndeko mbala sala ko laka donc ye ndeko wana ye atanga batu pa wana nega yo ka so salika kaka na bilamba oleki mais ndeko oyo azalaki mwana elaka yaya bana elaka basalaka. Parce que la Bible dit ils vous feront la guerre, mais ils ne vous vaincront jamais. Pas convaincre Rabino jamais. Parce que Jésus a à côté de Rabino. Au combien c'est que bien. N'inga ko sala côté Nzambe, côté ya bien. Biso côté bien, ça côté ni. Papa fistala mpuku atambola ngala nzoto ndengo wana na mona mpuku te et ça dit que na sali kaka na bilamba na lembi na sali kaka na mbetu na bilamba. Na mona menga sali kaka na bilamba awa. Na sali kaka na subi. Na yebi au départ c'est la salaka kaboye asalaka a pisaka na bilamba suka ka départ donc ngana akufaka boye abela nzambe oyo ya biso sambelaka oyo akela mukina ose kotika ngai te pesa nga makasi zana ngai ya kaka baloba wana esunga ndeko asalaka kana bilamba na ba desert waso ba en ba buto ya batu wana babanda mission na bango à partir de 0h à 3h du matin heure wana linga so ko la prière banda prière à 0h donc ko linga ta 0h betela yo osambelité banda ta 23h55 0h côté na minuit et côté na prière na ba 3h de sous heure ba kada pe ba di ko zonga ba sisi ba mission ba zonga yo prière za kala kat na yo est-ce que komi na ba 2h 3h wana salaki kakala ba fandika na mbetu courage ata lembi loka mutasima na makila ti ba 14h moi courage ye akiti ye moko asokole apangusi kaka consort a partage wana aloba pelo ba fisto akima azonga ndako na ngabi ngana ko sous responsabilité ya ndako wana te aboyi tanga zongi na esa kibino bazaki na camarade moko akomeka kofanda wana oya poraga ser mwana mbali wana camarade aleki na bango me akomeka kola mwana ndeko na bango tanga zongi alo ayebisa pe mutu mote apesi pe copte ono ngama mna osala mwana ke na rasu chantier zate zona responsabilité à chantier
ndeko wana pa kenda kuna amona makambo na ye mais yele waza famille abatu to bete makambo na ye to zongi to songa na famille oyo petit biso lisolo est-ce que komi ozo comprendre ya tira na ba j'aime Tchaba j'aime partager. Au moment où vous avez la moitié, on a l'effort pour expliquer. Yo peut tchaba j'aime partager. Les solo oyo, ce que sungyo te peut être sunga de comme songolo et c'est comme ko pakala. Famille oyo, bana qu'est-ce que c'est besoin besoin conseil na bino. Ya pour bien conseil malam c'est na yo Hollanda isolo oyo malam. Est-ce que komi c'est que bien. Papa fiston, tango siko grand frère kuna amone ki marabu. Ba tu ba timbelier que azo bomaka batu apporter chantier na yo na yebde chantier wana ezaki atonga chantier ya nani et ko siège ya nini on ne sait pas banena bane ndako messi la ratenga ba problème yo so kika kuna tête chantier wana yo le pa et ko sala ke azongi siko Kinshasa en fait azongi te ba ye Kinshasa ça ki bino ye talaka chike akoyi na poto aga papa 63 ans soka azonga kananda kuna bango ya yolo pala bango na yolo baninga bagena ta flat hotel yo papa mukonde ngwa aboti pete abota raté baba muna eza mikuse ba ote eyate oto bete bino lisolo aboti mundele ye wana bokomi ota deuxième partenaire siko lisolo to bete la yo oyo européen ça passe na esi bino basa ebe na poto bakenda poto leki na bango mususu dogi leki ya owana 63 azape na poto mwana mbali abala pe mundele abota ba meti yeza normal pour moi c'est mundele abota ba meti siko avant que ne poto le kolongo moko abota ka mwana moko ya mwasi atika na kisasa siko yo papa oya 63 ans mwana wana mwasi abenga nièce tanga kisasa mwana ngope ya mwasi wana nièce na ye abalaki déjà abalaki pasteur likambu ya pasi ba loto kene musika pona isolo ekoma mukuse ye papa wana 63 ans tango ye jika abandi ko bimana nièce wana ya ye asoko bimana leki na mwana ya leki na ye o bota o za na poto pesi pasi abandi ko bimana leki wana ya bule mwasi ya libala leki mwana ya leki na ye ya bala nièce na ye ape na libala yeso aye Congo aye Kinshasa akomise bileki na ye bilibile na ye aliaka na ye moi le lokola shawama moi le lokola boudin moi le lokola ngombe doki kaka ndenga olinga so balingi wa ntaba ye kaka so baby tellement mesani ba bana ko timba te asa moi sa libala soka bengi akoma yesiko soka bengi moko wa sola na ye atuna asiko moi do nièce na yowana soka bengi esiko papa 63 ans atona nièce na est-ce que yuma wana sawana yuma nani mobali ya nièce na ye pasteur papa 63 ans yo bona ba nièce na yo pe na tabino ya to benda bino matoi bokomi oh non ye tika ete ya mesaka na noko na bango ko sakana te wa noko na bango te ko sa eloko te noko na bango tali solo yango ya o c'est une mission faire conscience o mo ana mbali ya ke na mingi patantina bango tali solo yango na lobite ke ba famille se zakande ngwana mais ya to fungola ka esprit comprendre okomi est-ce que okomi c'est que bien sikoyo ndenge za par mégarde jour moko boye avant daki mobali le pasteur à côté nandaku et coïncider pe ba solola yeso ka bengi kaka atuna ka yuma zawana siko ya ebagite jour moko boye a solola mobali le pasteur à côté ezaki na au parler speaker ye papa 63 ans oncle na bango atuni nièce na ye comme moi na ye est-ce que yuma wana zawana siko yuma ngo wana pasteur ayoki ye siko nièce asali ko la barre siko pasteur ba yoki kinwa pasteur me kinwa bi nani wana benga yuma ngane yuma donc oncle na bino benga yuma na sens nini ifungo le esprit ape mtu stara kinwa amerika ngengi ngenge ya tant moi c'est pas côté moi ça dépassé que la chambre solo liba solo ta une heure de temps a tiki na ye mobali pas abetne kara pasteur njoka bandi ko landela moi sinaye na kidi bara
quand les autiki mon téléphone moi ça que la cuisine doit que se soulager pasteur a joué à contrôler téléphone ya moi si na ye o azali nièce ya oncle kuna amona ba message ya bolingo ke ye abimaka na oncle na bango sera craquer muto abi donc yango atina oyo abenga nga yuma wana za do yobimaka oncle na bino pasteur aboya nièce ya papa wana ya 63 ans papa indépendance fils à maman tala comment est-ce qu'on doit détruire famille à batou on doit détruire famille à batou et pesi pasi aboye tango aboyi wana akoyi mitenga oncle wana watika azoli esiko ndako oncle azoli ndako parce que tango aboye pasaka beta imulolo non aboye pour la mona ki ba conversation abimaka na noko na ye o aza na poto na France o afana na Saint-Geneviève de Bois na nga ondima baboya likambo wana baboya ondima taka fa ondima te noko na yeba noko na sakate njoko ya solo aboya famille boya tanga boye ne wana noko siko azuye azoli ndako quelque part abandi ko futela ndako siko comme na libre siko pona ba camoufler ngo yenye swana alingi siko jeune garçon moko boye yoka siko lisolo tanga lingi jeune garçon pour au calme fait non azakala mbal na jeune garçon non ko sala makambo wana te boye ba monde zalaka nyoso ya nkuke mpoisa e ko sala ka comme na retard azuzemi yenye shali boswana pona akende ko bota e compliqué ya ko sakana te ko ba prier kende basamelo église ba kende église boye prophétie ba yo il faut confesser makambo sinon so confesser te et comme on a liwa entre temps papa na bango asa rappelle la photo abala mundele papa na bango abala mundele ayebisaka mundele moi c'était ka bota moi en Afrique mais to makambo ene ko sala atali ka asava ayesi moi non na bota mo na mon Afrique ya moi si conseil ayebisi bande ko na epe ya ba kana tuana ba metiwana bande ko fiona no ba no premier to bunda to bengisa pe sœur na biso aya na poto awa to sanga na biso surtout ba comme na bula ko bengisa ye ba se tika ba mbali wana ndiko yoka te ba mama to yoka mo ba ya basi to yoka yo ba sala ba démarche à poto 5 6 simba te pour aller tika makambo wana ba mibali olingite yo ko to ba sala ba démarche yo di ba mibali kuto yango ba simba te est-ce ko mito sur la pembe okomi on regrette ce qu'il faut la normal tu ngos sur la pembe kitoko okomi mais cela ne nous empêche pas tout solo là prier ti aye ko avouer amana ki liwe ko pembeni aye ko avouer non oui na bana ko bima na oncle obana ko bana oncle pesi mabe ko sakana te siko oncle ngo bateli ka na se asa mukola ko la papa ya libota bateli ka na se ba pekisi mwasi ta ba pekisi soki pa yoka kite ba esi atika makambo wana bon na oncle siko atiki batika mama mibali passa les démarches akena poto mais on est na mokusa machacha a continuer aya ko zwa zemi mususu mbali mususu après ko bota wana papa na wana poto asundoli abia yo na ebite zalaka ndengo wana esili oncle wana bakangiye olie atiki te do ye e koma kine na moi cité kuna aboti mona ya meti mona mundele so ayeki sasa akofanda ka lupango na bango na yolo wana po aliaka kadama ba nièce na ye pasi ba nièce atetu bazalaka tanga sirisi na owana déjà okuna ale atondi déjà alandi siko nièce wana sukaki ya boyi afundi pa perdre bango voilà mwana mayele ba ya basi oncle moko boye asala ko ba cour oncle asala ka ba je ya bien dépend na yo funda pa papa funda pa mama funda pa papa so qui va réagir tant que beba o comment na esa qui bino bosala nini voilà on a la raison ko bomba te ko yo ka sonité funda est-ce que bokomi ba ya basi ba oki ata ba ya mbali tantini moko boye to camarade mama asala ba cour ala na yo funda pa mama funda pa papa poza mara muté est-ce que bokomi c'est que bien oncle wana papa indépendance fils à maman papa 63 ans oyo afandaka bongo na France na Paris na Saint-Geneviève de Bois so ya kisasa afandaka pana bango na yolo aza na 63 ans mama banga na 80 kingandi boye oyo atongaka banga ngoni building soza comme na binza esilaka te
bakutisi ye pa nièce wana funda ye papa na bango agangela ya na bango osakana te bagangela tika batie wana mwana ngai eleki siko watika ndenge wana makamlo oktateka bandeko twali koshite ayoki kaka te ya liboso adame position surtout abomina libala esilisi alandi nesi mususu esimi te nesi akutisi ye ayekolanda siko nani sikoyo niesi mususu niesi yango nani boyebi mama na bango oyo ya hotesse oyo akufaka wana oyo adamaka mayere na bango ndenge ya mystique oyo azalaka responsable ya chantier ya binza oyo akufaki mambo asuki wana ese bakopa isono mwana na ye abota bana misato te mibali ya mibali moko ya mwasi ya mobali moko akufaki 39e jour après liwa mama na bango basekaki mwasi moko na mobali siko ya mwasi wana kokosaki 21 ans abandi kodame susu talaka papa 63 ans na mwana 21 ans ti lelo abanda kodame na âge nini on ne sait pas mais so eko reverser elumbi solo babe noko oyo azandenge nini grand frère oyo azane il est maudit to ndenge nini est-ce que babiloko na simba wana ya to beta lisolo kandi ba pesi biso to tangi kombo ya mutu moko te to so ko beta pe lisolo o pona ko nuire batu te mais pona ko sunga na ba chaque fois to beta masolo pona ko sunga yo esika nde kwa kwei yo okoya te est-ce que okomi hein c'est que bien to kena na ndenge wana sikoyo bato bamona ngo suspect parce que basalongo na famille seye bana basiba yeba kiye abimara ba nièce na ye atantanta ba nièce mutuna mutu sikoyo abandi ko pene bana ye bomwe noko wana asaka boy atana poto abokeba soki noko na benyo kenete so noko alo ibe fundaka la koma ridikido famille kabwana ezala ba mususu bandima ngo tilelo basutonaka ye même mususu banda ba boyaka ya yo na famille zo boya pona ba take mwana na ote tango otake mwana yo soka lipe mwana mabe andimi ndeko comprendre ya soki na tele na photo posa kana ta photo botala kaka le porango grand-père soki ya pembe na ba festa ya vienzau ba festa vienzau il faut mona ndenge agataka mwana wana nièce na ye o mama na nga kufa atini la kaiba mbongo afuta auti ko sakala mingi na ISP akuta kusala biloko oya ya cuisine consort il faut na collation ane zalaki noko wana afuta tika lunga France aya na collation akaya na collation so mona omona ngomba libra bolo okomona okanza kutu papa na yete okomona obena koko na ye koko po ya na 63 ans mwana wana jeune fille wana petite fille ana 23 ans ya yata yo moko ataki koko na bino te ataki noko na bino te yo na 23 ans okende kolinga papa ya 63 ans écart ya 40 ans oui bolingo ki parla ngote to pekisi yo te mais tala siko nani ezala to bakana cousin na yo te o ba âge moko yo na 23 ans cousin na 25 ans cousin na 30 ans famille ko bunda ona kichulanga etale bino te to comprendre mais yo siko yo wana ko za koko na yo te et si elle refait ça batulaka ye mais yo ndenge nini yo tomona o clarté na koko na bino eki na noko ote noko na linganga mingi yango sala nga bakado yo bongo na noko bakado wa parce yo bongo zananye simoko noko nga yo moko ya okomi soki otala biso na émission na gisasa tozolobela yo tika makambo wana collation na bino osa collation kala mingi te awa olataki blouse ya vert na koko na bino na ngona ba koko na bino na koko onke na bino alataki vienzau ba festa carré okomi eza bena bino muto obetela lisolo avant d'aka na France na Paris na Saint-Geneviève de Bois est-ce que okomi abota mona mundele mwasi na ye mutu mwindu mwasi ngo pe azwa ayiba mwasi bato ya libana na kisasa mwasi mutu mwindu yemo mutu mwindu baboti mundele émission te ko na to expliquer bino de l'histoire aux deuxième partie tota mamulo ko sala bande wa pesi solo pona isengote pona ko destroy famille bango te pona ko panda famille te mais pona ko peigner batu à part ko peigner bo pesa bango makanisi bo pesa bango idée basali po basuki na bango ya partager émission ko
Partagez l'émission, ya to partager l'émission, monsieur zo sunga ba tu belé. Ya to vandi awa pour la plaisir te. To vandi awa pour la kubeb sa crédibilité ba te. Biso awa to finga ba tuté. On la conserve chaque fois la commentaire na yo ya. Ko finga kate. Si vous avez argumenté, comment ta bonjour papa Fisto, comment comme sous. Ko finga kate. Pesa explication claire et nette et ko sunga non seulement ba na mais communauté africaine mobimba. Ya le lo bo lingala en langue internationale. Ba Burkinabé, ba Zambie, ba Sénégalais, ba Camerounais, ba Ivoirien, ba lingala. Ba so landa kabiso. Pour ma solo be to mettre rapper awa, et ça rappelle ba Ivoirien. Et moi ba Camerounais, ba Burkinabé. Ba monde appelle ça kango. Est-ce que komi? Yé tellement wanganaka. Oncle alinga rappelle on dimate noko na bango niège noko na bango wana. Yé moko neve, ba tante ba bengi, ba pekisiye, ba laxer les biens les mal. Azoko wanganaka. Ya, ozo wangana. Cousin na yo. Awa de ko bana oncle wana. Awanga na pende ngwant. Tanga soka mukumba, tanga robota. Et soka nini? A confessa qui? Ba bien nga ça. Yo so bomba. O tient encore l'âge de fleurs. O zan de mwana muki. Est-ce que kanga ona kisi? Tout le monde a nini. Est-ce que yem azaki Diego Kao? Yem ta longo na moseka, do mona on à part yem so azate to nini. Tu as encore l'âge de fleurs, tu as 23 ans. Tu peux encore trouver un bon mari à venir au Kenya qui toque. Au combien? Si ko wangana kala mingi te ya famille na famille za ba chamutu makata na bango. Na kata famille na bango bana cousine mususu niesi kaka ye na chamutu bakata ye bashi bakata. Bitambula mpimpa ya kaka bitambula mpimpa oyo. Cousine wana je mususu ye aza shila na ye bali na ye bakana na hotel mo songolo pakala na yolo kuna so na yolo so wapi na ngaba so wapi. Alors, il y a un gender amona oncle wana 63 ans, fils à maman, papa oya Paris, il y a Saint-Geneviève de Bois, azoko bima na combret, o menga kota na nièce wana tango avant collation, tango après collation avant collation. Eh! Le reste elle a que bilamba collation, elle a que la collation, la photo lia musuni pana na ndenge ya ndenga boudin. Pour la chose à l'obit, l'autre lien on a nenga shawama pena. Atayo moko mawate. Yo po bota kati. Bana bakenda wapi? Est-ce que komi? Moi la mundele wana za mwana batu keneki na Portugal. Ba plaka ki mama ba tia mutu mundu bateli ya mundele. Est-ce que komi? Erreur. Ponta manza ba confondre rayo. Pas ya kusakanate. Ya. Famille oyo bana problème. Bana besa conseil. Awa ba papa ya buanya bazalaka, ba mama ya buanya bazalaka, ba yaya ya buanya badeki ya buanya, basala nini? Basala nini? Est-ce que baluka mbongo, balongo na nièce wana, aya na poto, aya ko vanda songolo pa esika ba ko bina mutan na tante so ndenge nini? Songo te na poto na moloko la ba aye na biesco dogi, ba pusile na musuni pa na pembeni, pa futa tike aya na kisasa ya ko le musuni koto. To basala ndenge nini? Ba yebisa mama na bango, ba so ko banga ko yebisa mama, po mama sala ba 80 et quelques déjà d'âge, ce qui m'a ébissé à cause de attention. Talaka avec sa maman n'engo qui moi na yo, aller à ba neve, aller ba nièce, tout ba nièce et conso et copier un peu trouble. Et copier un peu trouble. Que yé et puis maman yé bi qui paraît, yé mtaboma nièce ba lek ne moi si wana na moi na yé et puis attends moi pour na nzote consort. Tala siko niveau wana. Au moment maman na kisi. Ya ngam na lobi ngote. Bisa radio ko trobe ta kali solo. Tala peine wana pas wana maman na yo lia ye vrai chéri maman na ye hôtesse abana longo la sonne na quartier o dame maman na ndenga kindoki o lende ko na ya mbali pau siko o lia na nga kindoki pesi mabe allez o bandi o lia misuni ata yo moko pena papa ya 63 ans vient nzao vient indépendance fils à maman pas to lo bana yoko tozoko lo bana yo pona ko finga yo te tozoko lo bana yo pona ko nuire yo te dabi ko tala biso ba otelo li otala biso tozoko lo bana yo pona éveiller conscience na yo tant to éveiller conscience na yo en même temps to éveiller conscience ya bato mususu est-ce que bokomi c'est que bien yaya lisolo e tsuki awa fala bande ko je crois to landi bolandi isolo très bien et révolté yo hein. Tout ça, commentaire, tout a été dit pour comprendre des moko. Merci Nabino Bolandi Biso, to pesa matondo, tika avant cette émission, oyo, to pesa bongo mbote, to remerciement pour Azaki Nabiso Awa, Eric Shimanuka, depuis Barcelone, na Espagne, mbote na yo, Eric Shimanuka, moi na mboka, on est ensemble. Combien?
ye pena grand prêtre meilleur soko ya muzungu comme tala ba bala vrai mindele bango wana Eric Shimanuka. Voilà, on est ensemble. Merci na sponsor officiel ya émission Oyo Michael Josh. On a recommandé Bino Bandeko soko lingara papa Fisto o lingara radio lokole et mata parce qu'il y a des gens Oyo ba vanda kapena boye ba ota ba moyen pour la radio lokole o botala ngo boye ba misusu ba koya ba soko loba kaka ba soko loba ba soko ba critique mais mutumo to monite oya ayiko participer pour la émission Oyo ke liboso ya ngwana fo to soutenaka Michael Josh. Au côté na site, au commandé à ta montre, c'est la mon cherté. Au commandé montre, au commandé blouson, biloko ya winter ezali, winter ezali nini, hiver. Bato bandi hiver, biloko ya hiver ezali wana, biloko pe ya été, o wana été en Afrique, biloko ya été pe ezali. Au bon atola ta so toza Michael Josh Kota, au pone loko moko, au futi na ligne. Soko futi na ligne. O lingi ba futi na odwa na parti États-Unis par Michael Josh. O bengi ese na lingi dona futi makuna, po ba ya kotika tina to sandaku. Ebi akochamo excédent ba futi le douane kuna ba ekotika la porte ya ndaku na yosi ko pesa soko lingi boko futa douane likambuto pesa adresse so comme na droite na douane na bino kuna allez yo mo ke futi na muke ba 20 €, 25 €, 30 € au retrait loko na yo est-ce que komi autre lo bakité o komi hein c'est que bien maman Philomène na Paris mbote na yo maman Philomène on est ensemble oui maman Philomène na bosanité on est ensemble. Mbotena yo, papa Richard Watuzola, Moussani Lanzambe, ya maman Emilienne Mboma. Hein? Au combien? C'est que bien. Ya makambu ya poison et toki. O te loba kite, yango te lobi. Bouye belaka. Est-ce que bokomi? C'est que bien. Merci na Chris Larise Pelende, coordonnateur to réalisateur ya émission Oyo, Radio Lokole Masolo. Il y a une assistante na Winnie Larise Pelende. Merci na Claudine Larise Pelende. O azaki bona script o ya komaki makambo oto lo batali bongo Claudine Larise Pelende. Merci na Miguel Larise Pelende. Il y a Joseph Larise Pelende côté à lumière. Et nous salamaka sous la coordination il y a Maman Rina Umbi Larise Pelende, la femme à la taille d'une tige spaghetti, ni courbure ni virage, la femme à la compressor. Combien c'est que bien. On est ensemble. Avant de toshi salikam on a loi boye. Bandero to la vie na bino. Bobenga biso na privé to solo là. To into créer groupe moko spécial. Au monde bande ko stoze image kuna, ba image mususu mwezo cha ngona YouTube za la raté. Alors, au lieu mutu oya senga, tinanga image songolo, tinanga image pakala. Pesa biso kombo lo ba to ko na groupe spécial wana. Groupe wana zali groupe to benga ngo support ya Radio Lokoli. Ba image de sur vidéo wana to balo chango wana soko tale émission wana pesa vidéo mbala moko ekoya na groupe wana otali kasi groupe wana ezali ba groupe ya bato ba soutenir biso chaque mois soki on dit que chaque mois tant soit payé à muke oza nango on va soutenir Radio Lokole comme ça au bengi biso na privé to continue na groupe wana au mona ka ba détail musu na groupe est-ce que comprendre les cam auto bana kozonga nango chaque fois pour vous comprendre au combien c'est que bien allez portez-vous bien santé de faire à tous hein. Chap et Tchara Radio Collective Fiston. Tous abonnés massivement. C'est validé. Yambo tout solo masolo lelo et pesi pasi to banini muninga trahi muninga parce que police financière a rendu brigade financière a rendu qu'est-ce qui s'est passé nani da funda ki muninga pona baya ko zoyer mais vérité c'est yebani pesi pasi li solo e ko lelisa comment est-ce que moi na mai sapé pour Congo linga sapier commerce dans sala rango boyebi ke makomingi na Europe na France et aussi ba souté alors bana mai mingi ba komi ko beta ba chita sima azongi na mboka passer Afrique ne mankambu a payer ba chaussure na ye akenda côté kana bloko musa miki vous comprenez mais moi a fundier pas mbila ko elie pour la kimutema be to ko beta lisolo to ko sona ngona liste na bino ya to beta lisolo o soka zali ya yo to zali ya famille na bino okobenga biso na di même ya so ngo contredire kaka ndenge zala ka maintenant communauté ya boto ko wana tika to pesa matondo to remercier Michael Josh sponsor officiel ya chaîne Oyo qui nous accompagne et qui continue à nous faire confiance. Michael Josh, merci à toi, merci à vous aussi Kozali wana. Alors to senga bino le ko moko bande ko côté na site na website ya Michael Josh au côté kuna oponi article ya soki net na Afrique na Afrique boyi sikoyo winter ngebana
comprendre siko na Afrique boye elo ndenge banda sama ndenge banda siko na Afrique bo so mona ngona oyo net ba t-shirt boye to la ti boye ba polo oyo ya Michael Josh o sentir kilo pe na polo pe na boye mutandimi mais na Europe sika boye Mali le banda donc kuna ba rivage ezali ba veste pene ya solo ba jaquette pene ya solo pour na winter c'est quoi hiver na Europe na Amérique na Océanie et bandi ya boko ta kuna na site pour na commander quelque chose ya to supporter griffe ya wana mboka ko to supporter griffe ya wana mboka ya biloko ya kolata ya bien na moins cher tala yo que so ba chercher kuna 1535 € sikalango ba trahir payo soko so ba chercher na Michael Josh primo ko abordable mama na griffe ya mwana mboka ya na lingi Europe nyonso tout to yeba Michael Josh existaka ya benga ko côté na cité commander quelque chose pour na Michael Josh so rebino ko côté na cité yo benga le Michael Josh to sana ngwa so sana ngote benga to ko pesa yo o so na Michael Josh ye moko so za laki yo mutentel to mona na télévision Michel leki ngala so na Mechentel na Mechentel couturier tel papa eza griffe ba paya to soutenir bana mboka est-ce que vous commis c'est que bien. Dans le cadre de soutenir la vision du chef de l'État dans les domaines de l'éducation, Maman Charlotte Caputo, la femme de fer, facilite à vos enfants de devenir étudiants en Afrique du Sud dans l'école de l'aviation, apprendre à piloter l'avion commercial ou militaire, apprendre à piloter l'avion de chasse, apprendre à piloter l'hélicoptère commercial ou de chasse, mais aussi apprendre à réparer les avions commerciaux ou militaires, des hélicoptères militaires ou de chasse en Afrique du Sud. Bandeko, yo mutolingi mwanona koma pilote commercial to militaire. Avantage yango yo. Obengi na numéro oyo ya Maman Charlotte. Ako guide bino. Ndenge nini mwana na yo ako sa la classe ya pilotage. Alors, avantage nyonso hébergement minerval. Olingi mwana na yo ayeba ko bongisa ba moteur ba avion. Benga Maman Charlotte na Afrique du Sud. Madame Charlotte Caputo et ses collaborateurs mettent un hangar plein d'avions à la disposition de vos enfants qui viendront apprendre ici en Afrique du Sud. Voler à l'espace sud-africain, devenir un grand pilote commercial ou militaire. Contactez Madame Charlotte Caputo. Devenir pilote d'un avion commercial ou de chasse n'exige pas un diplôme d'État. Un certificat d'études primaires suffit pour apprendre à piloter l'avion commercial ou militaire. Les appartements confort pour accueillir vos enfants lors de leur séjour ici en Afrique du Sud. Piscine, salle de bain, salle à manger, cuisine, lavabo, tout pour accueillir vos enfants. I stayed here from 1 year ago. People coming from Congo, you're very welcome to come here in South Africa. It's a Mama Charlotte space, very beautiful accommodation. They take very good care of us. Bino batu boyebi anglais te. Alobi boye. Grâce à Maman Charlotte, lelo yo ba Tanzanien bazo yekola avion, baza mi balé, mwasi na mobali. Et bongo bino na Congo. Ozo zela nini? Pour tout contact, appelez-nous au plus 27 82 32 45 522 ou encore contactez Radio Lokole Télévision au plus 27 61 88 58 455. Papa, maman, mwana noya koyekola kopusa avion militaire pe commercial, hélicoptère militaire pe commercial, kaka na certificat d'études primaires. Et bongo yo zanga, hâtez-vous car les places sont limitées. Maman Charlotte Caputo, la femme de fer, Tokumi Sayo Ndenge Nini. Merci pour l'opportunité, maman.